Karine akotisa yo ndako depuis afunda yo baluka yo po bakanga yo okota pale. Et sexy nga akotanga ndako. Ese zeno yana pe makotanga ndako. Ese bike nazala kutu na problème na fali pupa oya tondi relation na RDC. Azape na makoke puis fallait aki na raisonner na maboko. Ngazo sa ba live fali na zaye obata matin. Yo kotisa nunga de apale donc nabimaka susu te. Siko soda oyo fundinga azo ya pale tendeni po yo sokotinga pale na bimate. Soda ya pale au travail na ba criminel na ba mafia. Ba kuluna. Poso eza soda nga ekamusanga 1000 fois ke mutu moko azana relation na mwasi moko ya mukonza mboko yo mais mutu aneka na ndaku ne na ville boyebi pe adresse na nga complet mais boya te ça me dépasse o soki pendo za mwasi Karine ofundinga tindelanga plainte wana na WhatsApp na défi au mona nga na salle lo live ka place au fundinga dans ça na commune tel place Karine a fundé nga na eko se présenter na samba. Karine Mukonzi abota ou pas azalaka na mwana to azalaka na mwana te. Moya o préciser ngo ezate akobota pété. Akobota pété. Tadi kobosa na tele lo communauté soki barondi maka te ke ya bota. Oyebi ke ba maputa super ekende api. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Boye Imala mon émission na bino le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, cette émission qui a l'habitude ya kozalawana au milieu du village pour nous mettre la bino makambo bolinga mingi. L'air est grave Bandeko Balandi à émission Oyo. Karine Mukonzi abota ou pas? Azalakana mwana to azalakana mwana te. Azalaka kaka na obiso toyoka na ba réseau na ba réseaux sociaux qui azali na mwana nini comment nini ba utilisaka j'ai même oublié botwale edenga comment nini babengaka bébé silicone bébé silicone ba kombo nyonso est-ce que azalaka vrai ou faux? Bandeko Balandi après beaucoup des émissions après beaucoup de live nous apprenons que Sarah Tola Oyo à cause de la plateau awa ba funda ye déjà azalaka na plainte moko bo il paraît que ba funda ye
bongo et pas il y a concert naie Karine Mokonzi. Mais moi je suis avec Sarah Tola aujourd'hui na plateau oyo bandeko balandi boko yoka ba vérité à somo ekobima. Et puis je signale, j'ai même appris que to Sarah Tola okima bureau na yo parce que kuna okima batuba kangayo. Moi je confirme ici. Je prendrai jamais la part de Sarah parce que n'a porte-parole n'a été. Mais moi, je travaille avec Sarah. La dernière fois où on était là, ceux qui batouba Zali, il y a solo, bakende na bureau. Avant bureau, ils ont autonomisation nango pour nandenge, ils ont comme officiellement makambuya ya fondation. Nous avons connu un souci. Il y a court-circuit na kati ya bureau. Ceux qui bokei na place bureau eza. Allez vous renseigner, beaucoup donc le kouana siko awa, vous avez 4 vérités oyo nyonso. Et pourquoi ba plainte yango et les kakaka na ba télévision? Ce qui est ali pena makambo solo, pourquoi le plainte les gens doivent avoir ba information na yango na télévision pendant que nous connaissons tous bisika oyo esengeli pour na ko traduire moto na justice. Cette émission va choquer beaucoup de personnes. Mais serrez vos ceintures. Ici, tu n'as rien que la vérité. Tout ça, l'analyse avec Sarah Tola. C'est là où nous sommes en train de comprendre petit à petit. Makambo te révélé qu'il y a 3-4 jours passés. Il y a des personnes qui sont en train de travailler dans le noir. Le maire fan, je vous salue. Le maire abonné, je vous salue. Maman Bijoun Ketani. On a pété. Voilà. Maman Bijoun Ketani, je vous salue. La femme de papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de papa Noema Vakalanzinga, Maman Deborah Lubanda, Maman Yvette Mbangu. Le maire fan. Tata Poefa Pekato, Maman Nathalie Nana Moussibou, le président bébé, Angelos Karouane, Célia Kinkela. Bandeko nyonso oyo donc sengeli na pesibino mbote bandeko balandi émission o ezo banda awa botwale ofongoli biso plateau to luka moyen to solana Sarah justement pour 15 petites minutes juste pour na ko éclaircir makambo nyonso ezo koleka na ba réseaux sociaux. Bon multiplier ba numéro T pour appeler s'il vous plaît. Nous devons respecter ba mibeko ya mboka oyo ba loi ya mboka o. Ba ça trafic à ba téléphone. La justice congolaise sincèrement, beaucoup qui ont instrumentalisé Yangote parce que Tozali na état de droit. Moi, je sais, je connais, papa Nabiso, oh, balata batoj, papa Nabiso, balata ba veste, bazo kende tongo, kuna ezala pona kokenda kosala ba pilolité. S'il y a quelque chose, je pense, la convocation, et ce convocation, il y se présenter. Tel qu'enga, je vous informe que je reçois des appels de messages. Si ko ba komi ko utiliser na bana basi ba yebite que t'as dit ngala pas c'est un homme de Mukaya. Il a accédé. L'homme de Mukaya, c'est-à-dire biso toza bato to kitaka kilote pamba te et pas ya basi. Et c'est-à-dire tozali bato oyo par exemple si ceux qui naza na mwasi naza kana droit ya ko simba kaka excusez bo limbisanga ba maman nyonso ya ko simba kaka libele ya mwasi onga naza na. T'as dit hein? Je le dis. Yeah, je le dis, non prononcé biso toza jar ya bato na do bokoki ko tia autant de femmes liboso nga. Demain j'ai des messages ici, j'ai des appels. Là ma photo. Na koza na bango même ata 4 basi. Sikoyo bozo yebate. Ngande nazabo so lingi batie la ka vrai musulman poison na ngulu te. Batie la ka pe mutu poison na océan teni na fleuve Congo. Pour osa no perte. Ah ouais. Koleka na banzela mbongo te na banzela mwasi te na banzela ya molili te yaka yo personnellement na voix ezali légal. Moi je veux me présenter. Ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs. Nous là toyebi là où nous sommes. Sarah Tola azana biso a bochwale okofungola caméra une façon ya opc mbote. La Tola. Bonjour. Bonjour Tadingala pa bonjour Naba meilleur fan du monde, naba vrai fan nganyo so batu nyonso bolinganga en général, en particulier na tata Poefa Pekato ma grande sœur, maman Gina Amatou, ma papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, Jenny Bet industriel moi c'est à Pembe, Amelia Mweba, la private de Orlando Domingos, na monipe maman passe ya moto président bébé, la présidente maman Nathalie, en tout cas na bandeko nyonso na pesibino bambo
Na Bah. papa Diego Milito. Voilà. L'homme selon mon cœur, na PC Pembote. Je suis tellement pressé de commencer par cette question. Il y a live on a Outi Koyoka, on vient de m'appeler. T'as tu live Sima. T'as question live après. Ouais. Ok, c'est bon. Na préparé nanu moral na yo pour au sopana mingité. Saratola, j'aimerais savoir aujourd'hui. Naebi yo lo bakabo solo. Ouais. Aujourd'hui, communauté congolaise, face P Yamakambu Mama Kongwalobi sur la naissance ya Arieta. Vrai ou faux, ta concert à Bota? Il faut tout nanga ba question na après. Donc yambi nonga, za analyse nanga, ne aye donc faut banana nanga quoi. Mais wana o répondre na question nanga ite. Te na bi bandana retour nanga ba question makam nanga. Loro yambinga eza analyse moko te. Loro eza analyse ya makamu nanga. Na ya batu mususu donc privilégié banda nanga. Mais siko e kozala moins difficile pour yo okota kati nanga pour ye bakenga il fallait kana banda de pana. Te na ona sengi oti. Na lobi no te il fallait ki na bi banda nanga et osala bien après kota bakombo ya makamu mususu après. Tu te sens très à l'aise na po na yo? Te na lingyo banda na ba question o eza ya ngana no Sara et puis autour na ba question ba. Mais c'est ça que moi je suis en train d'arriver en fait. Nazoya petit à petit. Voilà. Ma question on a ko banda ya yo direct Sarah, c'est trop difficile et c'est très compliqué yakoya na bani balamoko place oyo zali. Na annonce nanga j'ai annoncé na batu makambu oyo esengeli. Question ya plainte na yo. J'ai commencé par là, tu as demandé non. To banda nanu na yango te to yango na suka. Te obanda inde na yango. Oui, c'est na kanisi na commentaire à tout le monde ba répondre banda na yango nde na nango besoin. OK. Si na mitune la kiyo. Depuis yo oza, depuis ozalaki na bureau na limité. Ozwaki déjà visite ya batu, ya bandeko, ya connaissance moko boy que ozali na plainte il faut aucun ko se présenter na place moko boy. Même pas hein. Oyebi bémission na biso suka ya kale. Oyebi que ça kala même makambo. Oui, ya biso tiki bureau ça date. Ouais, plus d'un mois déjà. Plus d'un mois ça date et puis na yebara na sala ke mission moko na loba et pas non pe ana loba ngo que battant na mamto ça les permettre été à travailler la ville na awa donc c'est un peu compliqué et surtout que ban peu classe kuna donc c'est compliqué donc kuna etikali kaka bureau ya fondation. OK. Vous comprenez etikali kaka bureau ya fondation puis bureau kutu ya fondation te mais il aura dépôt parce que na bomba ba bloc ebele kuna ba kiti banini pour na ba projet na nga mara mususu donc na futela ngo mais comment aura moi dépôt moko boy. Problème est que batu bolinga ba yeba Sara lelo bureau neza wapi, c'est ça le vrai problème. OK. Parce que ceux za pona limiter dans katango kala kutu na lo bango même na ba live nikolo bomo na biso na plateau te normalement fallait bazwa ba. Et puis par rapport ya coup sur babenga ngoni te na koma wana na lobaki na émission récemment awat fallait ki bazwe la biso ba sponsor. Ouais. Sponsor pour ya ba tchaka ngo awa air to tourner et ça la bien voilà. Donc déjà na uta ko expliquer mikolo que ngai koko ma bureau est comme moi difficile pour na baton parce que biso ba commerçante baton oyo tous aura plus ming attaché na ba fournisseur pour na ça ba commande côté ka et tout kuna eza pena moi musika na makam non ça la plus eza mingi ka na ville awa et puis bureau na nga sikeza na ngopeka na ville awa kaka vous comprendre donc et comme elanga moi compliqué mais à part wana tolongwa ki déjà avant na ndenge to yakozwa coup circuit salama na kati ya bureau nga na muto asuka donc akenda kuna ngai nga na mutami sumine nga déjà place moko na vanda so na monike o Singapour ezika ki mote pela ki na kabina etumbi kutu boye etumbi boye hein na moni yango neti moi janga bi poni ba Singapour ko boso sko tozaki na 4 jours ango po yo mutokenda na tongo et puis nazo tiko zo continuer pour na longo la confusion eza na mitwa batu le jour là mon témoin à part Nzambe témoin na ngeza frère Gédéon bozaka na frère parce que ayaka poto sala na émission
bon de livre à placer d'abilo konion sotolito banda émission boy ebeta canon frère j'ai donc témoin azali porte-parole ya Walesa si vous ceux qui bobengié à ko témoigner jour ango tolongwa wana tokenda ko tourner tina fikine ayebi yango tokenda tourner na fikine émission na pesa to tourner na sima ya voiture na ya rouge jour incendie de Salema. Ce n'était pas important à expliquer mais pas la question. Il fallait quand même que les gens bazala informer par rapport ya ba rumeur na bango mais déjà pour na bureau nanga ezalango na sens te na Congo ya lelo mutako kimisanga bureau ati na justice baluka mutu na bureau so bozui ete faut boya na parler donc voilà déjà bureau nanga eza na cause wana o na ucholoba et puis et comment nango dépôt et comment le dépôt moko boye na sale effort nzamba sungi na moi misolo toujours moi bureau moko ya qualité onde batu bana posa basa nini ba mona ba comprendre mais ezala pas si baba no mona okata ngana to va na plateau ba mona ki baza na bureau moko boye ya VIP ya sika mais faut vous comprendre ngo ezala pas si peut na accès limité donc pona mamba bureau yo yebi batu bele ba yebi donc ezala ngo na sens te so baluki mutu na bureau bazuete baluka mutu na parler au cas où peut-être boye banda kwa mutu wana te mais so boye binda kwa mutu boya directement tout wana kacha parler na même logique wana na ba message nazo zwa awa parce que ngana habité bato ngo bokina gotala ba live yango pona nini po boya ka ko même makambo awa écrire kaka ba problème ouais Karina kotisa yo ndako na pe matin à kotisa yo ndako selon se dire non, mais laisse-moi finir ma question, Sarah, s'il vous plaît. À côté de ça, depuis funda yo, baluka yo pour bakanga yo, au côté parler. Mais bazo ya te poani, o bi bien, asa nini? Depuis funda yo. Te bandela en force elle bossa à côté sanga ndako. À côté ndako. Donc c'est que na bimara déjà te. Après. Depuis funda nga continue gasité. Depuis afunda yo. Okokasu ko balibanda te okoma osala ba émission kaka na kati ya ndako obimaka lisusu te. OK. Tu peux répondre quoi? Déjà okotisanga de a parler. C'est que soda sora ya okutanga wapi? Na parler. Bazo ya tendeni. Yo kotisanunga de a parler donc na bimaka susu te. Siko soda oyo fundinga azo ya parler tendeni po yo sokotinga parler na bimaka te. Soda ya parler osali de pa ya kitoko ofundi partout pour mutasa nini abimaka c'est que boke ozwele wapi na sala pe be émission anonyme tetanga yo na monana rido na ngango siko eri okenda kosomba biloko kendo osala te kokoma no wana te s'il te plaît yo okoma kuna te rido yango na parler na sala live anonyme te na parler siko business nanga nyonso na sala ko nde na bimaka na kenda ko somba biloko siko ba soda ngo na otuna ye karashika futi bango combien ba bango nde bazawana ba mona na bango ngate tona bon c'est tout à fait normal ba a travailler na bata mafia parce que a travailler pe na bata mabe mo na bato ba obengo ba bata mabe parce que so baza bato normal ya justice ba oya non to luka madame tel ana dossier na justice document na yango ba oya po yo sokotinga ndako seke ba nyonso ba oya ba sa nini ba kutanga ba oya tendeni a rêvé c'est que a travailler na bato mabe bato ya oloba wana seke ba bata mabe au travail na ba criminel na ba mafia ba kuluna poso eza soda ngai kamusanga 1000 fois que mutu moko azana relation na mwasi moko ya mukonza mboko yo mais mutu aneka na ndaku ne na ville boyebi pe adresse nanga complet mais boya te ça me dépasse o bozo luka mutu ngo kana banzela. Donc système O Sarah pardon non tu gozo continuer je vais poser cette question et pas ba kelimibeko ba epena ba et pas funinga na mukandani na procuration les cas susta procuration na Congo les cas susta ba no futa billet ya ofunda loba na otadi si ça
Bakeli Mibeko. Ba maître Magui Makiese. Je vous salue maître Magui Makiese. Question fona tourner ko tolelo. Système o biso to kuma ko mona na Kinshasa ba kuma ko kanga bat lokola ba enlèvement. Et ezalaka dit à quoi? Pendant que Batouana bazali na ba adresse na bandaku na bango mais okoyoka ka mutu mo bwela nzela bakoti mutu na mutu ka. Et singa akotanga ndaku. Ese zeno yana pe makotanga ndaku. Ese bike nazala kutu na problème na fali pupa oya tondi relation na RDC. Azape na makoki puis fallait aki na raisonner na maboko. Ngazo sa ba live fali na zaye au bata matin. J'ai déposé mes enfants chaque jour à l'école. Comme sous kutu tellement ba warrior bazolo ba trop to koti sa onda na sala live mona okumbala nzela. Ba komela lo ba place za to ya. La sala ku live voilà pour en faire voir bango ke na tambolaka. Na zosela bango ba live na tambola na okumbala ba période wana nyoso na commencer la bango ba live na rouler. Na fali pupa kutu. J'ai sorti na bando tambola nazosa makambo na lingina sala siko mutu lokola mwana wana peu importe ya bato bana sima na eswa dizana mwasi ya mukonjo aza Kongo lelo eza ya kalate général akangamaka ministre azo kangama master président kutu kota prison. Donc la loi est dure, mais c'est la loi. Dans tout ça, tu te reproches de rien, Sarah? Non, je me reproche de rien. Ok. Quand on est dans le baboy, il y a fingi a peine au finga ye na maman na famille na bango. Okaya salanga na sala. Moi la mutuate. Donc so master président kutu mibeko ekangi. Ibongo bambolombolo. Vous comprenez? Donc justice c'est ça. Ezali penda. Et surtout, si vous avez un bon avocat na oyaya, justice est en mboko. Izali. Maramba ba trafic wana maramba kala. Et puis sori a osalango ko kangisa mutu injustement, ezala kutu bien. Batu combien ba kangisa na suka par quoi? Sortir. Karashika. Arrestation nanga et longola mitakala non na réseaux sociaux. Arrestation nanga et bongisa vino tozwa réputation malamu. Et puis arrestation nanga nde eko faire avancer na vito lekanga. So na leka yo na leka o kaka ta na koti prison 5 fois na bimi na leko kaka. Qu'est-ce qui se passe exactement Sarah pour comment tina ba niveau ya ko prononcer? Est-ce que Akwei. Soni wana supporta ngote elongo na ba femme insensée bazara na e kangisa et après o kangisa taka na rappelo ke maramba fali na za consciente ba yebisinga ke ba fundinga mais na za otambola. Mais ce que ça siko yebisanga na mutu lokola ye akotanga ndaku oyebinga mukono akota ndaku eza mukolo na kota ki dossier politique. En tout cas t'as dit na région de Néné à Klando. Klando. Pour côté escroquerie na sala ango déjà té. Donc c'est que mukolo na ko meka politique. Na ba usage de faux posate. Klando na ko lotala atana ki ata Klando ata braza On se comprend. Dossier fali na zalaka na Congo OK. Na sara business tanga awa, na teka ba periki na awa. Na kenda kotala batu awa na sara cop na na Congo awa na place oki na kima na kota ndaku yaya na kota ndaku lora mutu na finga ki soki batu politique ay na kimi na komo banga na finga ki ministre non. Mais ce que question moko Sarah yelingai soki ezana mutu azo beta la Chine fimbu depuis un certain moment soki 3 semaines passées Olga Mokonza Kabelo. Olga Mokonza Kabelo. Toyoko bakisa lisusu Mama Kongo. Jusque là ngana na moni place yoke ko funda batute. Tenga funda pe batute. Jusque là na moni place yoke ko sala marche te. Na funda batute. Pourquoi ça tourne? Yoka, na funda batute de 1 pour na l'acheter. OK. Na funda batute de 2 parce que na sainteté. Donc
So bango ba finga nga se nga pe na finga batu mususu. OK. So na finga bango te se ke na finga ka batu mo bo epe. Yango pourquoi na funda na nga batu te. OK. Aza lâche. Problème neza élévation na nga. Yaya ato fundinga bakanginga okokota majabu te. Oh. Oh. Tokomi kuna ndenge ni. Kasi nazo biso ba point o ezo sala ke ye tension mutema mabe mata. Okota te. C'est toi qui décides. Yaya, je ne décide pas. Namoni makamango ekomi. Mais naza, je ne décide pas. Mais na cause na un mot épésé. Parce que na comme fille adoptive ya couple wana. Donc maloba nange ko pour pouvoir et koki ko peser oui. Yaya, papa nini aolinga vanda tala nde ba onyokola mwana na makambo ya salite. Nde bakangisa nga wana ebite ba komisa nga susu enfant chéri plus en plus susu. So bakainga bongo bazanga apekinya. Asali nini, c'était quoi? Moi suis na moté à ma belle, niveau finga batu. O poussaka batu wana ba continuer ko linganga. OK. O comprendre parce que bango monde ba vanda wana ba mona ke sara ba finga ke na internet maintenant aloba te ke mama na okangisa mutu. Na lakisara po na nga ke na mwana nzambe pe. Ata ba fingi ko mona pida ke otali pe ma finga o tadi. Momda te bakanga bangoka. Otindeli peut mettre avocat. Ba moyo mo kotisu au retirer ba lien. Pour mettre Magui Makese ya pour ma moto te. Aolinga même pas au pixé. Ouais, parce qu'il fait son travail. Pour ba insulter l'équipe. Mais non taka mettre Magui so ayo kiango. Aolinga tina tokende tina ti au retirango. Poani. Na ça humain. Na mwana nzambe. Quelque part ma finga o batwana ba finga nga tamsunga pe na finga mutu bon pe shokai siko o basalanga nga na sala o basali na sala batu nga basali nga ngo po ani na kangisa batu na assume mama jalousie na yo parce que yo finga batu koleka batu tout na internet mais soki ozo sala ba campagne po eza nga na obeta sete eza aza na place au funda te procuration na Congo existera te mutu wana oyo kendo funda par procuration soka saleli sentiment internet mobimba a kota réseaux sociaux et puis justice sur ça musana vous comprendre na déterminer justice sur ça musana po yenenga zawana eloko abunda ka na étoile na ngane élévation na nga yango ka okokate siko donc ACP akomona tala mais élévation na ngati eloko tia moi benda bika côté kuna ezala élévation na nga majabu baloba ke yo mutu do kasara pe moi bato ebele côté kuna tala déjà eza lokuta parce que na majabu ngala engagea na nga batu te OK nangaja batu te eza faux OK nazala nga ka mwana na tikala mwana OK eza nango faux nangaja nanga neti na minute ese batu ba osala na majabu te mais nga azala nga ka mwana na tikala nga ka mwana vous comprenez mais pona kotalise ke ata bakangi nga 5 fois ye ausala na majabu te akanga data lelo est-ce que y objectif n'est la ka sala kuna rêve na ye eza rêve abate belé t'a dit faut pas dire ça eza rêve ya bato ebele non mais eza parmi biloko ekabolanga na ye OK donc le lot quand même na bimisi yango bimisi quand même supporta yango te OK nda betanga 12 pas Benita parce que même émission na salela Benita na tikala ofinga été na salela Benita analyse correcte OK soka zaki vrai nanga amona ka sepela na mamba Benita te anga contacter nga OK que Sarah Benita amutu nanga tiana se to sala yango no tiana se OK soku mutu na yebita anonyme bondelinga Sarah tielanga ndeko nanga na se na tiaka boni ye parce que tous en bon terme. Justement parce que moninga tango yebso ke majabu bazo engagé te. Batutu baza sous na contrat na majabu te c'est la deuxième édition. Ya mon a on dit na ocha contre mi elle a beti sous voyage business class 12. Majabu aïe a betinga 12. Keto. Et mati. Voilà, merci. Donc yaya kangisa nonga 1000 fois. Ça là ba trafic mais trafic et les caté déjà. Loboza na batama bo travailler na bango mais so ba batama be yo kufa vanga omoni so omoni ndo qu'il faut belela so ozo sala maram na justice futa biye ya rato samba
ezala logique emonana. Mais soko osala ngona bata mabe yo okokufa avant bato wana basala nga mabe. Parce que nga loi ya réseaux sociaux nde na yaka répondre na clash. Non na sali campagne monté pour ba exterminer. Nazala na ba campagne na bongo te. OK. Que zwambongo yo bokende bobo mamgunda na ye bosala ye boye te naza kuna te. Oh na sepe na ngote na ya kande na ye boye na clasher peka na sali oyo salaki na simindela na ke. Kati na nga na réseau na ko sala na mutu mabete. Bato sa mabeta bambwa salité ba otelengane bela ndoki okangiso tie place à passe ya kitipe makala avec preuve. Justice pende taliba preuve boya te o akende. Mais au sala ngote parce que ils a parmi ma yo pour sala rata mususu. Ça sert à rien. Donc yesiko azo travailler nena batama B na mot de la fin to mais là te. Na pesi Karine défi. Soki penza au fundinga ya solo. Wana besoin na saelo live. Live non saelo ya bien ponga sala live na balabala te yo tinda ngana sala live na balabala. Nga sala live na ndaku na sala live na bureau. Bureau na zu bureau asika. Nazo légaliser ba makam nanga yo ebi ke photo 6 to classe ngo comme pepe to bandoke kuna. Siko yo zozong sangana ke sana bureau e komi dépôt ya ba kiti na biloko utaki Dubai na ba container ndaku place a roche zate ba matela boutique etondi na che kuna. Siko yo linginga na ke selo live na bureau te na live na bureau tiko kosa batu. O travailler na bata mabe mais na biso so ba bata mabe yo okufa va batu wana basanga mabe. Et puis t'as dit na pesi défi na ba chiwawa na ye. Soki bo fundinga ndaku nanga loka ba soda na bino wana ba ko koma te. Po soda zana document na ye legal ako koma na ndaku nanga te. Ba soda te. Donc soki yo yebi kasi place obino bo fundinga leka na live pesa précision na fundio na commune tel to na parquet tel et pas dossier na esa plateau cha plainte nanga na média. Omo na ngana kesa live na kaka na parquet wana to place au fundinga wana so za mwasi cha plainte na media. So ina media bo chate bo tindelanga na WhatsApp. Ngana okende kuna bomoni na che live la famille na sambala ndeko wana mibali nazaka na live te. Na live. Ke ba interpeller nga na seni na ye na yaka. Bunga ba yako kanga te ba interpeller nga preuve ane ba ya na jeep te, ba ya na tenue normal et puis ba ya na TXL. Et après si mouté ba ke ba yo kanga po ba yaka na kombo te mon colonel azana besoin na yo ba yo interpeller pour na problème na bia premier te je peux me présenter na kendaki na komi kuna et komi o fosamba na mutu tel na fungola direct live kuna na kasho na banyo ba non dossier ba bengi singa ezabo yo ba tiko funda liboso ezaka na raison ndeko na funda nga to koma kuna koma moto et na bimaki les gars yebi o ekomela biso ngana yende kwa na mobala yebi ko funda liboso ya raison te ekomela biso ndongo ozo comprendre oza un avantage ka ko fundi mutu ba okanga mutu wana mais laxité ko zu ba raison donc soki pendo za mwasi Karine o fundinga tindelanga plainte wana na WhatsApp soki avis de recherche soki comment on mususu wana ni mandat d'amener soki pe invitation soki convocation tindelanga na WhatsApp loba place oyo fundinga na cheo na défi au mona nga na salle lo live ka place au fundinga bo daza awa na commune tel place Karine fundenga na eko se présenter na samba na okimate siko okosamba na nani ye aza et sur place te kasi ne mutu o afundinga mutu akomi plainte wana ayebi mutu ya obimiselanga na samba na ye parce que nga na samba ka so na moni ye awa na Kinshasa si réellement eza bongo il faut ya ba avocat na nga ba osenga ye fo ya to samba. Vous comprenez? Cette question, je pose encore dans collège d'avocats. Mon ami Kingondi, je te salue. Mathieu Rango. Et ça va aventure. A travailler na batama B. Mais il y a nengo travailler na batama B so eza pona mutu na ngela na se yo ko kufa vamba ngo basanga mabe. Voilà. Sincèrement, makambo comment kolekela ngai? Makambo etali justice mais au moment mutu moko aleki na télévision abando sala commentaire nango peut-être épais azana maîtrise nango te. C'est très compliqué. Je pense que bato mayele baza tellement ébélé
ceux qui travaillent pour faire avancer Mboko yo Bazali et Belé, avec des choses comme ça, si vous continuez à côté Kakango Boyemabe Ezobo Tama Ezokola. Mais sincèrement, moi personnellement, je suis prêt pour Nyonso O et Koya Nango, surtout pour la bonne cause. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'insultent au Bazo Menansenga parce que Nazalaka Pembe Nia Sarah. Il faut qu'on se le dise. Nde Bazo Menansenga. Nde Bazo Benganga. Nde Bakumochi Langa Basi Liboso Nangaye. Mais côté qu'on a besoin de Bozouana Binoté. Bozouana Binoté. Si vous avez besoin, ceux qui ont payé Mamwa Solo, Bossali so convocation, ceux qui invitation. Sincèrement, personnellement, ce que je suis, je sais que je ne suis pas dans l'informel. Donc, je viendrai me présenter moi personnellement. Ce qui peut être exaté, nakoye bisa maître Magi Makiese akoyakak. Donc, mutumoko agokufa azana yete, mais botika trafic. Trafic d'influence, mon konzambo kazo boyango. Et zana batu misusu awa. Ceux qui ayebi que azan la connaissance ne mo boyazalaka général, colonel, major, magistrat, azan na IP crime, azan na parquet, azan na district, azan na nini, aluki moyen, ala tango lokola sauvetage na ye. Papa, batwa na pe obo kenda kolela. Bakape na ba famille na bango, à part ba famille na bango, bazan na ba vie professionnelle na bango faut ba protéger. Si. Naebi Onyo Songo Salaka. Sarah. T'as dit. La dernière question. Je me veux savoir. Naebi Keyo la vérité, Sarah. Naebi Keyo la vérité. Ouais. Ndekona yo kare makambo ezoleka. Lelo na kanti ponanga, on va clore avec ce sujet. J'ai vite compris qu'il y a trop de bêtises, il y a trop de parvenus, il y a trop de bouzo ba o et ezoya kokota à cause il y a ba sujet mon bezanga tina oyo. Est-ce que Karashika a pas ma finga a une émission au sala? S'il vous plaît. Moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas leur façon de politique nabango. Ça ne m'intéresse pas. Bapi meleka actualité. So bapi meleka actualité aux années loko yo lo bana live te. A koma wa kizengi. Merci beaucoup. Bobenga te. Merci Sarah. Oui. C'est vrai, Abota ou Abota te selon yo Sarah? Ngala na Kinshasa, ils a pas si ko confirmer mon toit azara na Belgique kabota. Ils a pas si makasi. OK. Et puis selon nga moya o préciser ngo ezate akobota pété. Akobota pété. T'as dit ko bossa na tele lo communauté soki ba rondimaka te ke ya bota. Oyebi ke ba maputa super ekende api. Habité. Tala mutu azovanda na live azokongola bamama baokongola bambongo ya fete ya sale bamama baosala baprogramme ya yebi ke ye na mobali ne libala ese ekufa ye na feli libala ese ekufa alelaka kutu mais azo faire espérer bamama wana bakontinue kosomba basuper bakontinue kosala baprogramme libala et puis elle a un défaut. Aya ko s'expliquer te asenga ta communauté esquisse ya pardon ya le couteau akosibata. Akosenga banano wana baza na ye. Te oh papa. Est-ce que kenga na team ni kipe ba rabatunanga? J'étais obligé à rozonga. Kozonga sabatu na nzela ba obandimanga bandimaka ba obandimanga te batikalaka. Aseskizara te. Ba yebi elle est capable de tout pour na buzz. Aza menteuse, mythomane. Ako bota pete, ako kosa pe bato. Ako kipe ko bota na ye. Ezala ngo eloko grave te to ya ko inventer zemi ya yo moko memi, ko bota ya yo moko, azala morne, azala soki nini, ya yo moko mwana. Donc akoki obota ko pe ko bota te. Donc ce n'est pas ngande mutu fona confirmer bato sora bota to abota te. Ezaka na ba question mark, ba point d'interrogation. Na o communauté azomona ils ont prouvé batu pe kabota te. Mais en réalité, batu musu ba lo ba kabota. Donc mukolo ya obimisaka mwana ne mukola ko mona ke fona bimisa mwana, nde batu ba koyeba ke abotaka. Donc voilà.
Voilà. Mais Sarah, une petite question. Naïbi ke basi basunga pe mibali. Eza na mibali misusu pe do. Zela ozonga na bosani na batu mususu na moni batu ba otuna ipara bota soki machombe soki nini. Soki nini. Machombe zara mwana. Ata bota ki chombe. Aka mwana. Mwana ouais. Aokola. Soka zali chombe. Aza mwana aokola. Aza mutu. Aza mutu aokola omona bana machombe kutu baza bano bakolaka nzoto makasi baza bano bakolaka mayele bano bakolaka santé soka botili chombe azaka mwana yaye aza ali chombe aza la mwana normal yaye tadi etali na mutu. Mais moi personnellement ce sont des discussions. Ça on va fitilité parce que c'est important c'est ça. Même pas commentaire sur ça. Donc abota te. Voilà, c'était juste une façon il y a toutes nos questions mais je disais tantôt biso mes bali pe des fois au cause alana moi si mon boye mon bali azana moi possibilité té mais moi si au moins azo aider mon bali naie azo sungaye pe azo kunda ba trou moi je connais certaines filles baza pe na Europe na Amérique na ko batami balé jo naie dans na kin awa azana moi makoki pe na té mais pour na ko couvrir mon bali naie er mon boye mon doit tindi moi 1 euro de panoko no kwa sali moi provision amemi na famille et mobali sans pour autant a même la famille à moi si sans pour autant que moi si doit y avoir mbongo jo doit sali geste et outil na famille naie une façon il y a couvrir mobali naie. Mais lorsque tu vois tout ce que bande konabiso ya ba chinois basalaka ba aide na bango kosunga ndeko na biso ya mwasi face ya mobali naie, est-ce que ezalaka na ba ezalaka une façon ya kobimisa ndeko na biso mabete par rapport ya ba cagnotte par rapport ya ba PayPal nyonso basalaka et surtout na etali mwasi naie na mwana naie? C'est clair, t'as dit ba préparer atterrissage à Evie. Ça veut dire quoi? Mukolo ba okabwana ba film nyonso ba ozongisi la Evie ingrat. Osalela écouter lo tetala tozaka osala cagnotte pona boye. Biso ba topesa rambongo boye. Biso ba ya ba clé asuka ya Evie eza atterrissage. Ya ba clé parce que na mona ngo sens teke na soutenir mobile nanga po ya za ba difficulté na médiatisango. OK. To na posa na senga mbongo mongo pona ko épauler mobile nanga et bima na réseaux sociaux ke ba sala cagnotte pona mwana, cagnotte pona robota, cagnotte pona libala, mobile azobima sans valeur. OK. Valeur à qui mobile ezate. Donc wana eza mabomba mi makambo ero ya lobby na réseaux sociaux. Évite de rappeler ka ba film wana. OK. Wana ba fingi ingrate, musuto ezongi. Choko, Kizenge, loka Mongol, tout. Ezonga na liste. Tango ezonga na liste, ils ont accompagné na ba cagnotte. Na ba preuve, ba mbongo, ba pesa. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakanisi bena awa. Poto luka mweto kabonana Sarah. Vana pesa maloba ya suka bandeko balandi. Tokomi déjà na 44e minute bandeko. Mais oui que la lelisi moto. Photo luka mweto kabona nazo pesa pena maloba. Tena sisi na loba suste. Te yo za na makambo il faut loba. Te na loba suste na lelisi ka mukolo punda leli. Mukolo a leli. Donc aujourd'hui moi je comprends que na ba lit nyonso ya ba chinois ba sala. Oh ngakili zero tadi. Oh ngakili ngami l'esprit. Sarah. On a kilibi, ngami l'esprit, ngasogi nani, ayo leli Et puis asali yango live. Aleli, adazana olela pena ora pasi, scope kanda ne makasi zake. A continuer ka kolekanga. Et puis on a olinga mabe komele me komele pekate. OK. E komela kanga atala welobi mama kongo la porte ndaku na. Dans ce qu'on peut te dire, il y a pas de violation à domicile, mais la justice est normal, l'État qui est normal. Merci beaucoup, voilà. Donc, ndego moi si, mon esprit qui est biwano lo barana batu, au bambani, likola jalousie, au latanga, yaya, toyaka réseaux sociaux ndiamonte. Yo tikara mitakala na onga azalaka te toyaka mboka muna mutane kolone muna mutaye binenga tracer chemin na ya bateli betoile na ye yanga na batelaki likamdi nanga likambu nini atoka ngisinga 50,000 fois
okokota majabu te na suki wana. Merci, voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi. Mais je vais dire un mot. Ezala batu misu pe na course mbangu boya bandiko kima pena mbangu atiki batu. Fomo ande bachaka minoko. Yoko tozala batu bafingela ko batu. Ngaza muta fingela nga mutu te. Nga ya ka ko répondre mais quand nga mo mutu moko na lelisi la Chine mobimba et la Chine plaira. La Chine plaira. Déjà depuis que so basala la prière pa nzambe ke batebele so basali prière nzamba boma mutu ana nzamba bominga. Po na yebiso so ezala ke so batebele basangani basali prière ba bisi nzambe boma mutu ana nzamba boma mutu ana mais wallahi tadi nzamba bominga. Po engeza la prière na bango ya sans cesse. Boma Sarah tolinge po nga ekoma lo wa nga na koma référence. Na koma référence tadi ndaza wana sobo libo bomé bien balobaka Sarah lekio siko mata mafuta est-ce que Sarah frère siko il faut Sarah exister te ya na kota kutu prison na kota na Ketcha rouge na bima na jeep olela. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais bandeko, moi je vais signifier quelque chose. Surtout bino baebwana quoi. Surtout bino baebwana combat na bino. Si vous voulez encore copier sa image à malamu, il y a bonne conduite, il y a ba vie na bino, il y a ba foyer na bino, il y a combat na bino. Bolongwa na ba fitilité. Je viens de réaliser depuis tout à l'heure que ces gens ici bazo kolia na sima na biso, bazo komela na sima na biso, bazo ko vivre na sima na biso et bazo sala ba bêtise pe na sima na biso et na sima ya bêtise on pe ba ko sala ba n'importe quoi. Ce genre de sujet, sincèrement, je demanderai à Madame Sarah, ma meilleure fan, Tokatango, non c'est na Maman Sarah, ma meilleure fan, parce que j'ai l'impression que tout le monde peut s'abattre et belé accès na ma kolo na ma kambo ba koki ko salate. Pour na ba respect na biso, Tout le monde bazan eloko ya kosala te eloko ya koloba te lorsque nous faisons ça to. Te metade lo mo soueza. Zonga non. Mais yo olobaki c'est là. Na yepsa ki non. Te tadi pardon. Défi na ebisi kaka. Talabashi wawa sobo sangisa imbongo pa kangisanga era ngwangoyo. Ape sabino plainte place à fundinga eza défi. Ape sa défi ngala pesi défi bashi wawa. So bopia ki mbongo boye bise topia ki mbongo ba okanga pe Sarah ngo ti Sarah lobby botinde la nga plainte na WhatsApp place dossier eza lokaza na posa na sa live kuna na okene ko sala ka kuna et puis pour votre information nga naza na ndaku karashika yo za na ndaku te nga na ndaku c'est normal na sala live chez moi à la maison. Laura Koune komi dépôt. Nabi loro obi ke na longwa pe stade na stand nga na mutaba barte tango ici dans longwa ki. Sko bakiti na ba congélateur bloro nyonso na soma na stade ezakuna. Na rosa elo live wapi na sala live hour et puis ba live na nga presque tout na sala ngona ndako. Soit anonyme, soit na chef vidéo. Sko songa na bimi na sala elo live ndeni. Ke na otambo na njalo ga liboma talanga yeyo. Mais yepe donc atambola ate. Yo na poto tambola, yo sali 4 ans na poto tambola ate. Yo skoya na kotisa ndako. Ngana yeba pe yo pe na kotisa yo ndako. Na kotisa ndako. Yaya, je suis trop à l'aise. Oza ata, osa talabashi wawa. Boye bisaye Sarah lobi, ezo umela. So pas fundinga ça fait combien de temps na habité. Ezo umela boye Sarah lobi. Tindela na WhatsApp api ata moko na bina tinda na WhatsApp to a poster to aloba ta place ya fundi na okindi na osele live kuna. Merci, tu as merci fini? Merci si mukolo mo akolela. Merci. Et la Chine plaira. Je comprends beaucoup de choses. Pendant que j'étais à la maison chez moi, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Ouais. Mais le temps que Nazu na Makambo, je suis en train de comprendre des choses. Au Eza que non, nous devons lutter contre ça.
Ouais, ouais. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Lobby Koleka Lelo. Bye. Allez.